Voilà. Bonjour Bokota. Bokota. Bokota, 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 Bokota. Boza wapi Bokota nani? Bokota, bonjour, bon dimanche na bino nyonso. Batu nyonso boza branché scotché. Bon dimanche na bino. Bokota pona lina loba mambo loba ezali. Maraba loba ezali Bokota. Bokota, bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Hello, Azul Caps. Bon dimanche, Alphonsine Ngundu. Bon dimanche. Bon dimanche na bino. Bokota ebele parce que na loba na sa makambo loba. Bokota. Bon dimanche. Bon dimanche. Marie Mouyola, bon dimanche à toi. Maman Mokondi, bon dimanche. Bon dimanche na bino nyonso. Ngana yeli makama media na demerte, makama na bango itali ngati ngana yeli makambu. So makambu na ngana yeli kamnanga. Ngana tindio wa pete, oye ngape na benga oya kokota te. Ngana bengo ngana zo benga bato ba linganga ba kota na expliquer mama makambu ezali. Demer. Tango sala ka be mission na yo soki bato ba lesi yo mbongo pona osala be mission. Il faut tout na bango source na provenance à likambu. Koya kolobaka ka te, loko kolobaka français, o laksa ndire yo mto yebi ki connaît tout, ndire moi mayele te. Ma trop de mayele comme ça mutu zoba. Trop de mayele et comme ça mutu zoba. Trop de mayele comme ça mutu zoba. Avant ça l'émission na yo luka ba recherche. Parce que ton biso to yaka m su pona ko clasher les mutu to pona ko lobana likama mutu. Na lingana so information eza sûr et certain. Ton na zo ya ko présenter on a yebi ke tina on loba bo érotique à la bongo. Yoka loko liembongo yo ko loba n'importe quoi na bato ba tinyo na bato ba corrompre ba lesio mbongo. Tango bo sala émission na bino bo yebaka bo luka ka bo yebaka. Likambwana eza ndenge nini ebadaki ndenge nini ekomaki ndenge nini. Ngama kamna bino so ya nami de talingati ngana ko loba émission yo kota ki lobby. Émission yo kota ki lobby escroquerie oyo tanga ki kombo ya Charlène fio ya escroquerie batu mbongo ya mbongo bambongo adiaro basangistra ba makelemba wana ya totine so yebi likamute ko fongola mbanga na ote pona ko ya ko lobaka po ba lesa ki quelque chose biso batu to se retrouver ne loko wana to yebi yango ndenge tambolaka lisole za boye fi wana asala association ya kokota batu na groupe fi wana Charlène Odemer atanga ki kombo na ye fi wana asale loko groupe mongo boye ba kotisa batu ba tiaka mbongo car ndenge ezalaka par tête ezalaka $420. Oui, si je me trompe pas, $420. Na $420 wana soki bokoti soki ndeti yo ndeti ngabo na tie $420 na ngai na luki pe mutu oyo na komima na sima na nga atie pe $420. Bato pe baza babakisi ba $420 na bango ye moko fia na yebi ndenge nini na sala ke ezaka soko tie mbongo na yo o patiente ezaka lokwa nde to sala likelemba ezaka nde to sala likelemba parce que yo demer ozoloba likambo yo yebi te lokwa batindele mbongo loba boy to yebi groupe wana nyonso bosana batata poto yebi groupe wana nyonso makambo buni bosala wana eza crise de jalousie mto esala bino Kongola lingaka esika makalamu eza te amona ka esika malamu eza fa bebisa mabe kota Kongola lingaka koyoka esika malamu eza te parce que ça baningo ba se retrouver na likamona même bino bolingo yo corrompre baninga mususu bo bebisa mutuka kombo na ye bo bebisa ka réputation ezaki na batete bele ba se retrouver na kati wana bato bele balie ba mbongo kana kati makambu wana bino lokwa boza na crise de jalousie bolingi mutu te na place boyo ko bambele likama munene boy olebo tika ye kaka sisa makamna ye bino boyo ko komongo lexe tina ba télévision pona yo bebisa réputation fi wana Charlène
asala groupe WhatsApp ya babengaka nini totine soki totine donc eza kotia bambongo ezaka déjà lokola likelemba so otie mbongo na yo bayebi so patienter un mois après un mois bakobenga yo osala nini olia naza na bavideo et puis nga mona aza témoin eloko wana parce que na participa donc bino bofungolaka bambanga na bino te mpona koya koloba makambo bino boyebi te nazo répéter des mères oza journaliste eluka information na source ko bafrançais elingi oloba te koza mayele voilà. So, tu es $420, bah, et puis, au patienter un mois, l'État va congoler batou moussou, va mémar batou moussou, bah, sanganaka. Donc, ils ont le quoi aide, hein. Au moins, ceux qui m'ont ça, la batou aide, faveur, morobo. Parce que, ils ont bon morobo, ceux qu'on on a vu, au investir, paix, ceux qu'on continue. Parce que, na kotang, il a vu, bah, combo, bah, comédie, bah, se retrouver qui n'est loko, wana. Na kotang, il a vu, bah, combo, bah, comédie, bah, zana kate loko, wana. Ya minen, en plus, bino boyebi. Voilà. Sur le $420 na yo au patienté pendant un mois, ba congolais le bambonga bato ba kota na esika wana ba sali et sali le quoi à $3000 ba pesi sali ni olier par tête ça bongo. Sur pour monique au continuer. Pour na ezana comédien moko kuta chaki 4 soki demi tune na yo kaki. Achaki demi tu première mutu na ye allié ba tindele mbongo na Kinshasa na Kinshasa ba tindele mbongo na Kinshasa batu bakota ba bloc on ezaka bato ba na mboka mongo na Charlène te batu ba na Londres bazali batu ba na ba Belgique bazali batu ba na ba France bazali batu ba na ba Allemagne partout bazali donc so ezaka ke soki mbongo na yo otiango ozeli un mois na yo ka ndenge ya alobaki na yo pam ba ozwa mbongo na ba virilo na compte so oza na compte te ba otindela yo na ba agence bautine na bagence ka ndenge ezalaka ki motema mabe baninga bamoni ke muninga bakasa zo vuama ka ndenge ezalaka boza na groupe baninga musu bamoni ka ne bambongo ezo sala mabakaso zo vuama ale babandi ko créer ba ki jalousie et komi basambusa yo moyibi et ko basale bo azaboy mais biso to na kati ya histoire na to yebi on les otambola lelo so ba comédie musu ba se retrouver kati lelo bazaki na kati eloko na to zala ba ona groupe wana. Te na fingi mutu te nga na fingi mutu te na ekoloba na des mères parce que avant ya kozwa information lekisa na télévision il faut lukoye ba source alikambo eza nini po bato ba pesi des mères information wana o s'attaquer na bango na yebi eza banda batata po ba créer eloko wana batata po ba créer eloko wana eza na fille mo ba na kati na ko fina ko tia photo na page après ko kata direct on tia photo na page. Bon, comprendre que les solons de nazo beta pour comprendre les places ma bezo ou ta ma be uti wapi. Ba fille wana ba se retrouver na kati ya totune wana. Ba tchaka bambo na bango ba liaka. Car ndenge ezala eloko nyonso bozo tia bozo lia. Et comme pe na ta musu ba privilégier pe ba ninga musu ba koti ba tia bambo na bango fa ba sa ni balia. Po to na au moins eloko na yebisa bino parce que nga mo na monaki et puis na vivre ngo. Ceux qui ezaki na vivre ngo te na kane de mer azolo babo nga to ba ke fille na escroc. Vous comprenez? Fille na escroc. Mais ngai moko na vivre ngo na moni na bato ba lié. Mutatindi $420 na ye et leki un mois ba bengi que non mbongo na yo yango $3000. To sala nene po to tindela. So na compte bancaire ba virelo na compte. So na quantité ba tindelo yango na Western ou na MoneyGram. So pourquoi boya ko koma na likambuke oyo bomoni muninga sali lo mo pona ko sunga ba congolais parce que ça na batu mususu oyo pe ba se retrouver na kati ba groupe wana ba lobby que non to za fo ngande tinga fo na bala fo ba li sambo nga a privilégier mutu pona li keni ba peza la ka so mutu ale li passe que non na problème mo boye na problème mo bo mona ba privilégier non mutu za na problème ba pesa nini allié ndenge koma ki na groupe koma ki bon mutu mo lobby tinga za na problème ya bo sunga na nu boye ngana zo na zo boye ba pesi mutu wana ale ba ninga lokwa ba saka mitema mabe na ba moment wana o muninga bana ko sala faveur pour ba ninga mususu ba kanisi que non Charlène aliaka ba moko ba to Charlène escroc ba komi ko luka ko nuire na ba réseaux sociaux ba komi ko luka ko nuire na ba émission ko publier ka ye ti sali ke mama moko azaka na groupe wana sali groupe munaye mususu ya WhatsApp a bengi azui ba tu wana ka ba se retrouver na groupe wana ya Charlène ya ko ti ba na groupe wana mususu ke ne ko lo ba bango makamu ke botale Charlène az escroc Charlène azabu ba mboko na bato aliaka escroc bato ya bengi na ba groupe wana sa bato non pe ba liété ozo comprendre. Eza bato pe no ba liete eza bato ba check ba mbona bango bazo sela nini basa nini balia tant ba yoki bongo ba komi ko tia Charlène pression perception ba mbongo na biso to tia mbongo na biso poto lia Charlène pas comme tuna bango bon na ba moment oyo no to komi na niveau te ke bolia siko boza besoin na son ba $420 na mino bo chaki bango ba silikite photo lia ba 3000
Mais il faut vous dire 3000, il faut patienter parce que ça que il y a pas au Congo là bambonga batu. Et ça qui a sali car aide pour nous aider ba Congo. Les ça que yo au tché 420 $ na yo o yepe na mutu musu pas tché 420 $ ne. Donc ça to Congo là na ça ka délike les mezala to Congo là to Congo là ni et ça ni et kokisi monta mbonga mutu ba pesi mutu moko. O pa ko ya na mutu musu ba sali ba zo sala ka multiplication ya bongo. Ozo mona. Ba ça ka multiplication ya bongo pour na ko faciliter mutu la muta ça nini à se retrouver. Allez, maman na le quoi créer qui groupe na créer mbutu bato pe balia qui allez baba ni comme ça la chantage. Oh non, zesco. Mais biso to ebi la fille très bien. La duchesse ça se retrouve na kati loko wana. Vous pensez que la duchesse nenga zawana, hein? Aya au côté na bêtise moko boye loko mo bo amoni que ça na assurance té. Président Caleb asana kati loko wana. Il paraît pe na oka ki dina na ota ko lia so ki demi tout na ye. Allié $6,000 na kati loko wana. Bato wana nyoso ba lie wana ba escroquer ba monter ba escroquer ka bino. Bato boye banité bataminene kutu bangana ba escroquer ba monter ba pisi bango mbongo na bango. Ba ansi luzolo nyoso ba sana kati loko wana ba sana kati groupe wana. Alors demain sur une information te ko ya roloba makambo yibité. Ko ya roloba makambo yo yibité pona ko nuire na komba mutu to pona ko nuire na carrière à mutu. Mambo le quoi ba $420 ko sala mutu nini. Mais on doit dire engagement ko sala groupe mongo pona ko créer le romo boy. Et ça ba idée car il y a bien ezo sunga batu. Ezo sunga batu. Muta sale loko wana na bula ko sunga bande ko na bango ba Congo. Le posa batu musupi ba na poto ba sala raté. Mais tant yoki net mo le romo bo pesi $420 après un mois $3,000. Et c'est idée bien. Pourquoi Congolais lingaka muninga ne Congolais té? Donc bino bokase ba mbongo na bino bozo pesa na ko voit misa mutu ko sombe ba mapango na Kinshasa. Hein? Soko pesi mbongo no patienter. Patienter. Pombongo no wana nde opesi ezo tourner. Tant ezo tourner na fin du mois ba yebi qu'il faut ba sala nini ba pesa autant. Des dans un mois. Donc soko pesi mbongo no zeli un mois ba sali nini ba pesi autant par rapport que mbongo no wana il faut tourner. Parce que na ta normal 20 sur qui 420 $, on a refanda te boti ba mo 3000 ba ko pesa yango te. Il faut tourner pour bazwa 3000 wana ba sa ni ba ko pesa yango. Nde muninga musala mona ya ko sala pona ko sunga ba ndeko ne ba congolais yango wana. Allez bino ba congolais. Voilà, vous avez qui témoin. Voilà, dina na lié 6,000 € nga moko pe na 4 demain azali boma. Voilà, dina na uto lié 6,000 € nga jou boti na monga dina na nazala na la duchesse. Bazo tu na boti ni la dina na mbongo na ndenge nini. Nazala na la duchesse. Ozo mona ka mokili yango ka boboli ko bebisa ba réputation batu. Tu vois? Dina na lia mbongo na ye sans problème. Kaka ninga tchaki demi tu na ye batindele mbongo na ye. Batu oyo bazo corrompre bino ke bazo loba bino mabe bo landa wana te wana ezaki motema mabe ya ba Congolais ezaki jalousie mal placée ya ba Congolais. Moi ça batu Charlène to yoka na makambo ko escroquer te. Asa une femme responsable asa na mobali na ye. Lelo ba comme ko tindele ba maloba ke OK ba to sala mabe ko sala le côté parce que le ba mbongo na bino te. Bato ba o ba zongise o ba bi ba zongise bino ba mbongo na bino nde bochaki parce que boza mitema moto yo ba bi ba zongise bino ba mbongo na bino bochaki. Parce que bino bozo exiger mutu ba mwana bino no rolia na ekokite bozo exiger mutu apesa bino mbo. A pesa bino ni seka zongise bino ba o bino bochaki. Ba on ba lingi bongo te ba baka ba on ka ba 3000 on ka ne ba loba ki 3000 mais sur ça a besoin de 3000 patienter. Parce que bato pe ba patienter ki bango na pe ba liango. Po ba na besoin ba tourner c'est mbongo na mbongo na tourner. Ba ça na besoin te ke yo ba no rocha ba tout mal à l'aise ka po yo o chaki $420 na yo ba ale ba kanga mitema na bango ta ale ba oh non bongo te. Bongo te. Bongo te. Voilà. Batu oh nako tinde la bino nako lakisa na ba video nako posta na nini na page bomo na bato ba lia ba zaki na ba PM ici ka lokwa ba Londres ba Allemagne ba sala ba video que non merci mbongo na nge komi na moni penza mbongo na tinda ki $420 mbongo na nge komi. Les preuves années la déchet à ça la publicité nango chaque jour na chaîne YouTube romona ke bo kende bo contribuer kuna bo sala boeza pour idée bien pour na sunga ba congolais.
Si vous avez la dit un engagement au sein de l'eau pour escroquer bateau. Est-ce que vous avez ça normal? Hein? Demain, quand le quoi le coso ambon et là tu vas tindé le bon au l'équipe malamon yo ana sans ko yo explication té au badi ko ba n'importe quoi. Si ko biso bateau peut se retrouver na kati wana do biso peut ba escroquer biso. Problème est aboyé. Batou oyo, beaucoup comprendre et n'a expliquer. Si vous avez besoin de s'adhérer à groupe wana, beaucoup s'adhérer. Bino mo mo na makamana ninge tambola na groupe wana clair. Donc tant beaucoup tu na groupe au fandi we mutu muso akoti ba ko mapena mutu ki nga na tie $420 na ye. Au lieu après un mois. Après un mois bon on a tie $420 au lieu $3000. Mais à la patient. Parce que bon on a il faut tourner. Il faut bien d'abaninga mususu baya basangisa baye baneni ba kuskangisa lombo pour ça nini olia ka ndenge zala eza forme ba to ya totine eza forme totine donc ba jaka le kwa makele manga kande to salaka soko ye na $3000 et oye na $420 na yo mutu na moko au PC Charlène on a zala kana Belgique au PC $420 na biso bato nde to zala na Kinshasa bo tindele 420 euros na yo ozeli un mois na yo sur ekoki ye moko robenga yo. Bon, bon, on a yo, au tchaki $420 et yango e komi 3000. To tinde, ba tinde liyo. Batu on a yebi ba lié na Kinshasa ao. Di na auteur au côté à demi tout. Après ça 420 allez $6000. La dichesse ça na kati loko wana. Wana ku to lo bate aliaka déjà pour ça na kati wana. Ansi luzo la na kati loko wana. Ozo comprendre. Et ça na batu pe o ba na kati wana tona ba vidéo na bon bazaka musika. Basala ba vidéo pour nous remercier. Mutache mbongo na ye zala patient. Bango lokola ba mama bipo basala ki groupe na bango, ba moni bakasi lokwa muninga na bango zon fuama. Baki ko créer groupe na bango mususu, ba bendika les mêmes personnes bazana na kata groupe ya Charlène wana, ba bandi ko loba n'importe quoi na groupe bango basala ki no boké ba Charlène na zesko boy. Sko est arrivé que ça ba tumsu pe no ba liété. Ba comme peut ko tia Charlène mal à l'aise. Pesa biso ba mbongo na biso, mais et pourtant ils a que so tie mbongo na yo, o fandi no kimia kande to sala na makele ba bosana ke o tia ki mbongo morbo, o mona ka ba rappeler yo que non mbongo na yo sali nini yango yo ya ko 3000 na yo yango yo. Ozo mona. Siko le quoi pe maman a sala ki groupe na ko tia na photo na ye. Na ko tia na photo na ye. Maman na sali groupe comme ko traiter Charlène din escroc, Charlène na escroc boy ke banaye, ba tu siko o ba tia ba mbongo na mona ba liete, ba comme ko tia Charlène mal à l'aise. Ozo mona ke ye pe azo s'en sortir parce que ezana ba moment ya batona faut ba liate, ba tu mso pe ba tia liboso batona ba za il faut ba lianan. Et comme siko le quoi moi des ordres de commis. Oh non Charlène il façon que ça ba mbongo na biso. Oh Charlène façon que ça bambo on a biso. Ce que Charlène a comme autour na bango na zone ça bambo on a bino nde bochaki ba 420 to boza besoin na pesa bino ba 3 millions. Pour ça boza besoin na pesa bino ba 3 millions. Il faut vous patienter mbongo ebota. Pour ça système yo tie mbongo eboti ba yepe na mutu mususu a tie ba so boti sa mbongo donc mbongo zo se multiplier pour yo ça nini au bénéficier au lia. Bango ba lingi bongo te. Bango ba lingi kaka ne ba cheka bongo wazo bambo na bomba sa nini ba pesa bango ba 3 millions wana. Mais ko simba te pour ezaki na bato bazaki liboso ba sa nini. Il faut ba lia ba privilégier bango. Allez. Et s'enflammer ba comme ko finir na ba réseaux sociaux ko bamba ba photo na réseaux sociaux ko menacer ye oro mona to ko sambusa yo escroc azana ndaku na libala azana mobali na ndima ko asime na makambo yo oso mona ba responsable bazana kata makambo bino ngo bebisa mutu réputation et puis ngana kamwe de mer muto le kana télévision ba ko pèse information soi-disant o lukita ko vérifier te o yemba moko loba il faut falloir vérifier. Tant que vous avez un live, vous avez une association de comédie, vous avez une likambouana, vous avez la publicité. Mais il faut que vous ayez une comédie, ça se passe comment là-bas? Vous avez une comédie, vous avez une live, vous traitez Charlène escroc. Mais non, des mères, vous débordez. Vous traitez escroc par rapport à quoi vous avez une faire. Vous avez une affaire, vous avez une défendre. Vous avez traité escroc, vous avez une affaire, vous avez traité escroc. Te ezobota na nzete te ezobota boye yo kanga na expliquer ndenge ezobota Congo base eza groupe WhatsApp to sali to za supposons 20 na 20 ndenge yo za boye o tie $420 na yo mutu no mokoti oke oluka pe mutu no moko ke tala groupe eza boye ya ko tia 420 na yo ye pa ye o tia 420 yo lokola o tia ki liboso na ye faut zela après un mois sanine olie l'état yepe azozela yepa lia yepa ye na mutu na ye mususu ozo comprendre mbongo ezobotama
Yé pas une moutine soit 420 donc bato bazo bakisa maka mbongo ezo sani ezo se multiplier. Yé pas za mutu asana ba faire na mususu o arosala ki mbongo wana pe bota po yo posa nini o bénéficier. Vous comprendre? Eza groupe quand tout ça la likelemba. Donc yo ko le battre mbongo ezo bota na njete po eza mitu abatu yo zo lia mbongo pe abatu. Donc mutu pa tchaki 420 na ye na yo bozo sangisa ça nini ba pesi yo mutu moko. Eza ka pona ko aider ba congolais. Vous comprendre? Eza bongo. Te ezala ngombilinga te la sublime ornela biso to na kata groupe na to yemi makambo ndenge ezotambola eza mbilinga te so za besoin kokota za na confiance nanga kota na groupe wana oromona batu bazolia ezaka groupe batu basali po bakanisa ki muninga na bango zonvwama bato basali kuwana eza baninga na ye bafanda ka baliaka muninga ne pena bafanda ka baliaka mutamonte kuwana ikomi na batu mususu bakoma ba finga ye ozomona eza jalousie. Eza jalousie bakanisi muninga zonvwama azosa so ndini ok ça bongo te eza di genre likelemba kande likelemba zo tshembongo na yo o patienter abaoye so oli après un mois na pe ikoma ba obenga yo ke no mbongo na yo yango yo monta 3000 na yo na 420 otaki 3000 no yango yo so omoni ko continuer o kati susu mutu na o mususu o tche o zelisu mwana mususu sa nini olie badina na baote kozana kati eloko wana omoni eloko ngana zoloba ke demer ayebi information ta moko to ekoloba badina na baote kozana kati nango dina na tchaki 2000 tout aller 6000 euros batindeli à partir à poto eye Kishasa mutakene kozwango kutu ndekwa dina na soki frère na ye soki neve na poto aki kozwanga tiele ngo dina na vous comprenez. So lingo kota numéro Charlène ezali na côté linga na privé na routine de le numéro Charlène na kota na groupe wana romona ndenge ezali et puis na routine de le na ba vidéo batu oya basali témoignage o batu balia la duchesse azana kati eloko wana président Kaleba na kati eloko wana Ansi Luzula na kati eloko wana les preuves aneso bolibo yeba botala na YouTube la duchesse bomona la duchesse asala la promotion ya batu ba kota. Ozomona la duchesse asala la promotion bato ba yaka kokota wana batu nyonso bakota na para la duchesse ba oyebisa bino ke nanu batika ko yoka te moi sana escroquer mutu et puis moi sana azape na tendance que escroquer batu te parce que c'est une femme responsable talaka mbongo elongwa Kishasa et mbongo elongwa poto yeti Kishasa mbongo ezolongwa Belgique ezokoma ti Allemagne ezolongwa Belgique ezoki eti États-Unis ezana bato ba États-Unis ba se retrouver na groupe wana so bokoti bomona ba règle groupe wana ndenge tambolaka basa eloko moko te na cachette na routine de la bino na ba relever ya bato batindelaka mbongo bokomona nazotiela bino nka na page to na kati live na tieli bino ba relever bato batindelaka mbongo bokomona nyonso eleka na transparence soki mbongo eleki na compte ya mutu batie na groupe ke mutu kingani mutalie mbongo yango na totindeli ba capturer batindeli bino na groupe bomoni ke non ezaki para mutu kingani ozomona sikoka lokwa ka congolais motemeleka keto motemeleka mabe mbala moko balukeli ba changer les faces ba komi ko ntosike bato non talabo et pour te ça bongo te numéro Charlène bozana pesa bino numéro Charlène na komela bino ngo na page wana o azala besoin ko kota o komi Charlène na kokoto na groupe wana nde boye ba règle ndenge salemaka so otie 420 bar na yo ozeli emo patienter benza donc za motema ya kokita otie na 420 no tso eleki emo ba bengi yo ale mbongo no yango yo batielo wapi na compte no ba virer yo sans problème. Ozomona bako virer mbongo sans problème mimi prenda leo to wana masolo ya totine o demer alinga sambusa mwana mwasa batu leo to wana na sije wana parce que ngamona sana groupe wana na yebi ndenge tambolaka ozomona yango moni ke batu mususu bafungwa na bango babomba na bango likambo baninga kofungola baninga mususu te pona makama boye ozo comprendre parce que ngape tomba benga ngape bakota na groupe na bayebisa ngaka kanga munoko na ko betela pe mutu mususu te esuka ka yo moko po makama ngo yango ikreera jalousie. Même sans kanga munoko no esukela ka yo moko soko bana ko continuer au liembo no continuer ka yo so po moni ko kata ka yo po ezana ngo eloko moko ke ezo sunga ka biso na biso ba congolais au mona mutu musu na poto asala te esunga nango ye
Voilà, numéro à Charlène Yangwana eza 0032. Yangwana ba komeli bino numéro à Charlène Yangwana. Bo tia code à pays s'il vous plaît. Muta komi numéro à Charlène a tia code à pays. A tia code à pays pour embrouiller batouté. Voilà, et c'est le moment ils sont ba congolais bandeko na biso musu ya ba diaspora ba sala raté na poto ba se retrouver kana biloko oyo. Bandeko na biso musu pe bana Kinshasa ba se retrouver kana eloko oyo Charlène na sala oyo. Ozomona, eza initiative moko ya bien pona kosunga ba congolais pona kosala kama kamba bien. Yo kasi na 3000 dollars wana soki ba pesi yango boye. Eza mbongo osakana, eza mbongo ebele rosala ngo pe fond de commerce. Okobanda ko démarrer pe na mga mususu. Pourquoi ko yo bébé c'est mutu personnalité na likambo o boye bi ka sali yango te. O pa escroquer binote. En tout cas, là, je suis contre. Voilà, numéro Charlène Ngwana plus 32 46 51 57 79 1 Asuka. Voilà numéro Charlène. Moutounyo ça a besoin de s'adhérer na groupe ou s'adhérer au monde na maramnyo sonde tambola ka pembe. Yo mo au monde ke kuna lukuté zate nyo se tambola ka pembe nyo se za normal. Taka na zolo balikambo nga na yebi. Nga na yaro lo marampamba pamba te sono zolo balikambo parce que na yebi po na sira na simango. Na sista pe na mona. Donc voilà. Congolais tika motema mabe demer luka ka information avant ko ya ko loba likambo. So yebi likambo te ko loba raté. So yebi likambo te ko loba raté. Numéro Charlène Yangwana ba ko mela bino ngona ba commentaire. Wa ça na besoin ko kota na groupe o meki. So bo moni ke ça mamba lukuta. To ba escroquer bino bo ya bo finga en internet moura na yo posa parmi bescro bo ya bo finga ngai Yangwana 0032 46 51 57 79 1 Asuka sori bo escroquer bino mbongo bo ya pe na bo finga biso bo ba ke moura yo posa escro parce que ngana yebi klika bato ba sali likamona pono ko nuire mwana bato klika bato ba sali likamona ka pono ko yo ko loba mabe mwana bato pono ko déstabiliser pour nous déstabiliser pe bandeko mususu no ba liete botika motema mabe aotonga ba bouding na bambongo na bino wana te ya au contrat zo sunga bino moins azo lunga sangisa bambongo ko mebele po bosa nini bo se retrouver pourquoi ko ya ko bebisele makambo pourquoi ko ya ko bebisele makambo non en tout cas bo meka un peu kokota bo tala likama oninga zo tambola bino bo mona ke non nazana raison parce que na oti la bino na ba video bato ba lia mona bato ba sengi ba merci so poza ndeko na ope aza sur place aza pembeni wana na Belgique otindi pe na mbongo no akiro mona ndako Charlène a mona pe ndako Charlène place azala ka Charlène pa la ki se oui o moni ke oui mutu penda za responsable OK soki pe komi mwana ofolia ndeko no wana pe ka mtoro yo uzwa mbongo pe tina ndako na ye. Donc, nous allons bien pour expliquer bino sous na pourquoi. Na pourquoi nous allons pour expliquer bino na éclaircir bino comment le Cameroun est salamaki sous bongo, comment comme boyer, comment sali boye. Mais tant on a quatre live na la bino ba preuve ba paiement ya bato ba lia. Na ba kombo bato bo mona, na bato ba lia na ba makambo. Bo mona ba kombo na ba ombo mona bato o ba se retrouver na kati loko wana. Bata minene ba na kati wana. Tu vois? Alors Congolais tika motema mabe. Oh, ça a besoin de kota na commencer numéro Charlène na page bo zwango bo kota wana.